Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bozali ebele pona kolanda magazine KNB News na zani nsengo ya kokuta na bino mokolo na lelo pona kopesa bino ba information dawa ya République démocratique du Congo. Musala na biso na KNB ezalaka wana pona kopesa bino ba information ya sir pe fiable po bozalaka ebele pona kolanda KNB News. Société e-fresh Sarl Azaliko informé ba consommateur ya ba produit e-fresh awana Kinshasa ke ba tuamité mamabe bazaliko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba bisi ba tuamité mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azaliko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois que vous allez identifier à cause de la bongo traduit en justice pambate e-fresh bango bazali kosala musala bango kitoko et sengeli ko yeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que e-fresh oyo bozali ko mona po salama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango e-fresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia asangisaki bongo ba cadre ya union sacrée ya ba district oyo Lukunga na Changu elekaki ndenge nini ba détail tolanda na reportage oyo. Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia oyo azali moko ya ba membre ya présidium ya Union sacrée de la nation asangisaki bongo pembeni na ye 300 notables ya Lukunga pe ya Changu na tina ya kosolola pe ezalaki rencontre oyo esangisaki ba cadre pona ko préparer événement oyo ezali ko salema mokolo ya samedi 29 avril 2023 ezali bongo sortie officielle ya Union sacrée de la nation awa na stade des martyrs. Ba préparation ezali ko salema avec impact na idéologie na direction na yemoko Christophe Mboso Kodia makambo ezali kotambola kitoko abetaki masolo kitoko pe coaching et pe samaki kitoko et pe ya ba cadre pe ba responsable oyo na ndenge nini basengeli ko sensibiliser population pour na journée wana lokola yemoko azali ne makambo ekotambola kitoko Toko makasi Christophe Mboso Kodia benga ye charge ya union sacrée. Oui. Ba membre ya présidium ba visiter kibongo stade des martyrs pour na kotala ndenge nini na activité oyo bazali ko organiser mokolo ya samedi 29 avril kuna na stade des martyrs ezali bongo sortie officielle ya union sacrée de la nation. Nous avons conçu un plan d'aménagement pour qu'ils puissent avoir un accès facile au stade. C'est-à-dire nous allons utiliser les deux accès, les premiers accès par lesquels vous êtes entrés et celui de ces côtés pour créer Kinshasa activité week-end oyo ezali kaka moko ezali bongo sortie officielle ya Union sacrée de la nation oyo ezali plateforme politique pe électorale bazali wana pona ko soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ko soutenir ye na ba élection oyo ekoya awa na 2023 na mois de décembre. Bazalaki bongo na stade des martyrs esika nini bayaki kotala to pe kosala plan ndenge nini batu bakokotela ndenge nini batu bakofanda pe ndenge nini makamu ekoleka avec impact na idéologie. Ezalaki bongo na présence na ye président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia président Bahati Lukwebo oyo azali président ya Sénat, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde,
Pe ezalaki lisusu na présence remarquable ya Augustin Kabuya mwana bute de Félix Tshisekedi yepe azalaki wana lokola membre ya présidium ya Union Sacrée azali bongo secrétaire général pe cerveau monteur ya IDPS parti ezali na pouvoir kasi déjà ba campagne ebandaki déjà kosalema campagne motorisée déjà ebandaki kosalema pona mobange na journée oyo ekosalema mokolo ya samedi 29 avril 2023 na stade de Martyrs avec impact na idéologie. Tozali sir banda ba plateforme écrit manango awa na République démocratique du Congo. Union sacrée de la nation, pardon badi ezali mo pepe ya sika pe esangisi batu ya mayele ya lolenge na lolenge pona kotambusa mboka oyo toujours avec impact na idéologie. Oui! Final ya tournoi interscolaire et betamaki bongo na présence ya ministre ya genre famille pe enfant madame Mireille Masangu pe na François Kabulo oyo azali ministre ya sport pe loisir. Ministre ya genre famille pe enfant, son excellence Mireille Masangu Bibi Mukolo a honoraki première édition ya tournoi interuniversitaire féminin et betamaki bongo mokolo ya samedi 22 avril 2023 na présence na yemoko madame la ministre du genre famille pe enfant son excellence Mireille Masangu Bibi Mukolo azalaki wana côté ya homologue na ye François Kabulo mwana Kabulo ministre ya sport pe loisir bazalaki wana mokolo ya final oyo ebetamaki na stade de Martyrs de Kinshasa mokolo ya samedi 22 avril 2023 oyo ezalaki organisé et pas ya Ligue nationale ya football féminin ezalaki bongo en collaboration na ba représentant ya ba étudiant nyonso tu ya République démocratique du Congo. Kasi ya motu ya esengeli toyeba ezali bongo na plan d'action na ye oyo azali na vision ya ko émerger axe oyo ya football féminin awa na République démocratique du Congo na makambu oyo etali sport pe ba jeune fille surtout congolaise. Excellence Mireille Masangu Bibi na tango azwaki maloba encourageaki initiative oyo pe akanisi ete tournoi oyo ebandi na Kinshasa kasi esengeli etambola na République démocratique du Congo mobimba po bana basi pe batombwama na makambu oyo etali sport awa na République démocratique du Congo pe alobaki lisusu rapport ekosalema na gouvernement po gouvernement mobimba bazala instruit po na kovaloriser ba jeune fille congolaise pe lisusu profitaki na occasion pour na kosenga ba parents nyonso tu ya République démocratique du Congo pe ba responsable ba valoriser ba jeune fille nyonso o mwana mwasi azali kaka pona cuisine mwana mwasi azali kaka pona ba sentiment kasi ye asengi na batu nyonso tu ba valoriser bana basi po wanande ezali gestion na ye ezali esika nini oyo ye azali ko gérer tozali sir madame la ministre Mireille Masangu ye lokola simbi axe oyo tope ministère oyo ya genre famille pe enfant makambu ekotembola kitoko makasi awa na République démocratique du Congo. Oui! Beltesco azali ko konse ko servir la population République démocratique du Congo na ba produit na ye. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yangoyo Beltexco a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango ona lipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a pris opportunité malamu ya kosala joie ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal
ezali ngombe kitoko bacha na boîte nyonso ezali ba corned-beef Texas nga na benga nango lata na ngombe na ngombe euta Brésil. bokanisi esili tete Betesco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja bacha matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Corned-beef Oxford ezali corned-beef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esi atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koleki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba corned-beef oyo euti na Brésil cadeau signé Betesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Sept ans déjà depuis artiste et musicien Oyo Papa Wemba Atika Mokili Oyo ezalaki bongo le 24 avril 2016 ezalaki na Abidjan. Ba détail tolanda na reportage Oyo biso na KNB to Sailibino. Travailler, peine de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. 24 avril 2016, 24 avril 2023 et Salibongo 7 ans depuis artiste et musicien congolais Oyo Albakina Kotika Mokili Oyo Yenani Gilles Chungu Wemba Dio Pene Kikumba Oyo Bamesanaka Kobenga ye na kumbu ya Papa Wemba. Papa Wemba ye abotamaka bongo le 14 juin 1949 kuna na Lubefo na époque ya Congo belge ye aibaki na kukufa na âge ya 66 ans. Oyo esengeli toyeba pona artiste azalaki bongo deuxième artiste congolais oyo asignaka contrat na maison ya édition oyo internationale ya monene babengi yango Royal World ezali bongo maison ya Peter Gabriel nesika nini bapubliaka 3 albums. Na 1992 ezalaki bongo album Voyage pe na 1995 ezalaki bongo Émotion, na 1998 ezalaki bongo Molokai. Kasi artiste ye enregistra tope atika bongo 14 albums. Esengeli toyeba yende azalaki villageois tope chef coutumier ya village Molokai oyo esangisa 5 avenue ya quartier Matonge yango babengi yango Molokai. Village Molokai oyo esangisa ba kombo ya 5 avenue esengeli toyeba Masimanimba, Oshwe, Lokolama, Kanda pe India yangonde esala village Molokai. Kuna esika nini ezali quartier général tope siège na ye esika azalaki ko répéter tope esika oyo ba villageois ya Molokai bazalaki ko soutenir tope kolinga Papa Wemba Lekuru. Papa Wemba azalaki pe artiste cinéaste oyo asala film ya La vie est belle oyo ekartona awa na République démocratique du Congo pe na monde entier. Tika ete molimo ya artiste epema na kimia. Oui! Oh, la vie est belle. Maëlle na mosala. Journée de la musique ezalaki bongo décrétée na Union africaine ezalaki na cause ya liwa ya Papa Wemba artiste musicien congolais.
Ministre ya Affaires étrangères mokolo ya vendredi 17 juin 2016 nde badesidaka ya kodécréter date ya le 24 avril, journée de la musique africaine, ezalaki pona ko immortaliser artiste musicien congolais oyo Papa Wemba oyo akufaka mokolo ya dimanche 24 avril 2016 na Abidjan kuna na Côte d'Ivoire. Ezalaka en plein spectacle esika nini oyo azalaki ko preste na festival oyo babengaka Fais-moi kuna na Abidjan. Ezali festival ya monene oyo ba responsable ya Magie System ne ba organizaka. Lokola ezalaka suwe na ye ya kukufa sur scène wana ezalaki maloba oyo ye moko alobaka tangu apasaka na émission ke suwe na ye ezalaka ya kukufa sur scène ne ekokisamaka mokolo ya le 24 avril 2016 kuna na Abidjan. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Natina ya kokanisa yende ba ministre oyo ba sanganaka pe ba décréta journée oyo ya le 24 avril, journée de la musique africaine. Nango awa na République démocratique du Congo bazali ko continuer na ko célébrer yango avec impact toujours na idéologie. Incendie esale makasi na tongo ya lelo kuna na lycée Mwanga na Kolwezi. Ba détail tolanda na elema oyo. Mokolo ya lelo lundi 24 avril 2023 na lycée Mwanga kuna na Kolwezi. École oyo ezali parmi ba école ya Malonga na province ya Lualaba. E peli moto kasi cause na yango ebanite ya pasi pe ya mawa ezalaki ete bana klasi bazalaki kotanga kasi moto epeli makasi yo moko tala ndenge bana bazali kosote pona kokima moto oyo ezalaki kopela na tangu bango bazalaki na kati ya basade de classe pe bazalaki kotanga ya pasi pe mawa ba élève misusu bakufi kasi misusu pe babukani misusu bazoki bapota likolo ya kokima moto oyo epelaki anti incendie lokola ye ayakani kaka na retard déjà ba dégâts ya lolenge na lolenge esalemaki déjà oyo epesi pasi pe mawa na population oyo bazalaka kuna komona école oyo ndenge ezali kopela. Gouvernement ya République démocratique du Congo tala likambo oyo tala école oyo ndenge nini espeli moto ezalaki nini cause na yango eyebani te ba source oyo to pe ba témoin bazalaki wana nde ba pesi ba information oyo. Kuluna awa na Kinshasa pardon badi sengel to chance yango kombo tala na bandal ndenge babomi mutu likolo ya bitumba na bango ba detail to landa na reportage oyo ya Jetu Kibala. Likambu oyo etali insécurité awa na Kinshasa toyebi te toloba ndenge nini tozali awa na komini ya Bandalungwa Bisengo kasi komini ya Bandalungwa toyebaki ezalaki bandali separi lelo Bandalungwa ekoma nango bandali kuluna nzoka nde komini ya Bandalungwa ebombaka bakuluna awa na bandali Bisengo bitumba ebundamaka chaque jour kaka bango na bango moko kasi mukolo ya dimanche potoko malelo lendi babandi kobunda bango na bango babetani ba macheti na ndenga kosakana te nde moko na bango akufi na arme blanche epesi pasi pe mawa kotala ndenge nini engambe mobali akufi kaka boye likolo ya musala ya kikuluna oyo bango bapona na yango tokolo baboye na bandeko na biso
mibali luka kopu mususu ya kosala komba na yo ata porter kasi musala ekikuluna ezali mabe keba ekomema yo na liwa lokola muninga mobali oyo tala apedre vi na ye kaka boye na bino pe bakonzi ya la police bomeka ko renforcer sécurité awa na commune ya Bandalungwa Bisengo makambu ya bo ezali kitoko te ezopesa pasi na Kinshasa eleki partout oui badéclarant basalaki marche mokolo ya lelo kasi la police epanzaki bango elekaki ndenge nini badetail tolanda na elema oyo tosala marche pacifique omi azokisa pays démocratique baluga bokomi ozokisa bato ya marche pacifique tolembi bamakambo tomona lelo ezalaki na terre Kabila ezalaki obimi babeti no bagazi babeti biloko bakokobeta voire même koboma mais moment tozali toza moment ya Félix Tshisekedi Tshilombo chef de l'état mutu oyo aye koimposer état de droit na kati ya Congo mais nous ne comprenons pas pourquoi totambola pacifiquement et d'ailleurs ce n'est pas aussi du tout illégal, c'est légal parce qu'on avait notifié tous les services concernés bayebi ndenge tokomelaki bango mais pourquoi aujourd'hui le jour J, contraindre Bissoboy. C'est pour cela que je dis, s'il vous plaît, non et non. Et les pistes principales, il y a marché parce qu'il y a eu une hausse de prix. Soit le bisou va déclarer de bien en phobe. Auparavant, on a déclaré Toyota Yaris à $600. C'est savoir même 600, voire même 800. Mais les lots sur un abinoboy. Et comme la valeur à $2,500. Dans le moment où on a épargné côté comme $5,450, $5,500, ISC bilo moi bon. Si quoi les lots bonnet dans son abino, on a marché comme $8,500. C'est pas tabino moko. Toi déclaré, toi t'as mon la tête, hein? S'il vous plaît, c'est pour cela que nous interpellons tous nos députés nationaux. Au niveau de l'Assemblée nationale, on va interpeller la DG de Mme Miblani Kawanda. S'il y a eu des morts, ça sera sur sa tête, s'il vous plaît. Maman, ton lobby, ton parti politique quitté, ton thème pacifiquement comme cela est garanti dans notre constitution, dans son article 61, s'il vous plaît. Merci. Jamais rata awanaka nibe TikTok ya lelo ingénieur Agapé Kacha m'a proposé les bisous yango. Ça la rali kelemba j'espère. Papa to sala li kelemba soki yango te moi to vivre ezate. Merci. Li kelemba ce qu'on en français ba bien. Li kelemba en français. Li kelemba en français. Changer mususu ya wana te. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda magazine aka nbe news amokona lelo nazalaki na esengo ya kokuta na bino pona kosolola pe kopesa ba information na ndenge kaka ezalaka biso awa na KNB tozali wana pona kopesa bino ba information ya sir po continuer ko s'abonner na ba plateforme na biso nyonso tu obeti kaka KNB news na Facebook to pe na YouTube okomona biso wana o s'abonner pona kozwa ka ba information en temps réel ngai na bino tokutani bongo lobby Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.